Ce qui monte au penza, à salaire qui moussala naï. Il faut mériter salaire naï. En premier lieu, ce que j'ai à solo. On serait encore choqué parce que tu comprends maintenant que pasteur Denis Desimakambaloba a pétage, c'est que l'église pète à un niveau extraordinaire. Parce que les gens qui sont censés nous montrer le chemin, on peut savoir exemple. Et comme il y a gérer projet et moi les efforts que j'ai fournis pour ça projet pour concevoir yango tina suka boyebi moi mbongo nanga ya pas na dépenser ce qui histoire wana est vrai. Je demanderai au pasteur d'aller voir ce monsieur va résoudre le problème wana. Surtout que na pouvoir en place eza mwana ya moto ba saleli nini mausolée wana statue wana ozo mona place ni ça fait mal et ezo kende mama ko toucher yango na loba que eza na bato belé bazo aider mokonzi ya mboka te pour na élection na à venir. Bonjour, bonsoir. Partout, bozota la biso na Eukani Télévision, chaîne Bino Bolingaka, où vraiment, bapone la bino kolaksa bino mingi ya malamu kaka, ndenge kaka bozaka wana ebele na kolanda biso na kati ya chaîne boye. Toza ebele kasi différence ezali, pourquoi parce que awa eza esika o vraiment tolukaka moyen ya ko apaiser milimo ya bato nyonso batalaka biso par rapport à l'insalité, par rapport ya mingi oya mabe ezo kokota na ba réseaux sociaux. C'est pas pour rien pour na vraiment comme la rabino basango ya solo kati ya Eukani Télévision ici ko penza bo zwakata ya kolanda biso. Merci mingi na oyo nyoso azwakata na ya kolanda biso ba fidèle na biso nyoso. En tout cas to féliciter bino mingi na patience fidélité o bozaka toujours na confiance na kati ya chaîne oyo nde boye to moni pe na musika bato nyonso basutenaka biso to pesi bino nyonso bambote esika ezwami bino. Donc tous à la toujours wana to partager ba vidéo to liker surtout ba commentaire nde tozana ngo penza bosenga na kati ya chaîne lelo tozali na mama o tozo sula na ye na mokolo lelo na kombo ya MK o boyebi mingi ye nde penza présentaka bino ba émission ebele amemelaka bino basango ya ndenge nyonso bino nyonso boyebi ete azaka vraiment polyvalente ya kokota na ba domaine nyonso. Kasi lelo tozomeka kobeta mingi lisolo o ezotala na mboka na biso Congo ma ezokoleka par rapport à l'actualité za kokotaka na niveau ya musique, théâtre ainsi que politique nde tokomeka kobeta lisolo mingi lelo nde topesi mbote na mama MK. Bonjour. Bonjour Irano qui a la bonne. Madame maman. Malgré tout tozokomona déjà Saoudi aspect ya kotuna kutu te ndenge ni santé. Saoudi ezaki to ninga na mwandamo. Et puis to lingi pe sous-te munene yoyaki mwa mingi pona ba raison belo et puis que kobukana moi et ça la moi bien te ils ont faire éviter yo exercice physique yo kanti que ozo sunga likolo or côté na tant po ezo bakisa mais ezo déranger sur likolo mais siko ça va déjà tozongi di gym donc salle de gym da tozongi obonga makami te Miss Mira MK. Zaka batiti lokwa bato bavandi mingi libanda mboka ba gym wana na Congo to kango kala mingi zaika na tango ya kilasi mais mutu boya lukata ya kulukila bana ta matembelete o akendaki gym mama zawa pe makendaki gym MK tuyo pona ke nego changer ba tenue po ebike mwana zaina mwa mukie ce qu'on a eu mwa munene to ke na Decathlon kuna na Waikiki na ville il faut savoir cette image de nazo kendeti na coach nanga to ke to sombi tenue ya sika la semaine prochaine. Oui, puis na salle na biso visiter na salle à sport et puis to banda challenge il y a combien de kilos il y a perdre chaque mois donc faut ala nanga poto sala ngo bon il faut badwa nda soko découvrir pour na zonge di penda musala pena na ndenge mususu puis na lingi pena taille zonga ndenge ezalaki liboso po boy na lingi ngote c'est ça. Donc on profiter peu ko sala les moments na sens explication na ba o baza pe na besoin diminution ya ventre tout ça taille normale pour belé basaka ko mama songolo pakala bimi kuna papa songolo pakala bimi bazo traiter taille donc taille normalement selon yo MK eza il faut que na ba physique selon ndenge ko expliquer biso nzoto mobimba ndenge za boy na ba exercice physique sur osala siango mingi même forme ya elongi eko changer. Ah bon? Oui kozala na taille na yo ya bien wana obi taille wana bien wana ezala rappel gym. Donc exercice il y a partie na partie zali pour nous repérer sa makolo na forme couper sa rein na yo forme couper sa dibumu na forme poitrine na yo forme o babing nani épaule net biso ta épaule large boui pour nous repérer sa forme ça la pende fandi na lamba tant mutata la CP fio ça va
ya nango te omela soki nini babiloko wana baomela moto epesa bahypertension AVC komi ebele tout ça là parce que dosage nango ezalaka mwa pasi. Mais il y a aussi de ceux qui savent bien le faire baosala yango mpe bameka nano soki esimbi c'est bon parce que ngai na monaka moto moko moyena asala de publicité eza te oyo nameka kisi na ye alobi ekondisanga quand même libumu mais ntango na tika j'avais regretté. Alors bato ba recourir pardon bo excuser biso so to traîner moi muke na domaine yango ya santé pour na bato ebele pe bako profiter na kozwa leçon par rapport à ça. Po bato ba recourir o faut mettre la citron pour diminuer soko mo libumu soko mo ni ko munene mingi mais là citron est-ce que ça erreur to faut ba recourir kana ko ça physique. D'ailleurs comme ça to ça la émission pour te expliquer parce que une petite sœur nga benga bokoko abe yango parce que nga na linga mingi amo na vali bona linga jaja na vandi bona banomela moringa na vandi bona zi dongo na dindi na ngata mai zei na ngwana meli yango na sala babiloko na trop oui pour garder la peau pour garder ma forme et tout ça là. Donc ils appellent école mobimba bato faut apprendre yango comme la citron dans les vides bongo ils ma bé parce que faut bana état de santé na bato babela par exemple estomac yo ndomela ka citron bimbelela melela ko bomayo et ça lo mabe ba mélange ba sala ka citron tangawizi ozio baxi soki nini biloko ke belé ba sala ka osangisi na miel pona muto azamba brûlure d'estomac ko melango te et comme memele penza sucre maladie à sucre ya sérieux kaka nenga zo mela bongo nga nazala victime nango. Oui na ya koyeba ngo pourquoi parce que série moko bona na taille na nga na bandoko alinga ngo mingi comme si on doit l'émission de l'extra ndenge ezoleka na ndenge pe na bandi boyo il faut bamona na ndenge tokokondela donc mutata na besoin nango ko benga biso à rejoindre biso na kati na salle na biso pour amona nini ko sala eza ko buka na mutevandisa kinga me tokozonga siko bokomondo mona robe oyo na robe ndé to lata yango donc ngamona za victime nango na 2019 na bandaki ko melango na tongo na melo ezaka coupe fin ya makasi et kataka nzala mélange ya citron tangawizi otie nini otie miel ou bien un musunga na melango ka bongo sans sucre sans rien na melimba la moko ezaka très bien kataka nzala ndeza so na melengo bongo tina ngoya mileka na poko mais sikoyo le fait ya kovanda nzala bongo na citron na estomac et banda ko brûler estomac nanga un moment na komo que estomac pasi makasi après na ko tomber na sucre comme si on regarde quand on a kangi nzala bona on leka ba 16h 15h 16h so na lié bongo ti lobby na meli sous citron bongo na la ti lobby na yeba kiteke na komi bomo si mo comment na télémi na kokite na télémi na kokite comprendre il y avait quelque chose qui ne marche mais taille zaki impec qui toko makasi pas de ventre taille na ngapela na lingaki mais et comme si ko bomelanga nzoto tant on a que l'hôpital parce que sucre ne mati makasi de ceux qui na hôpital ba simanda ko na so ba beta ngai mai wana ba bengo so sa glucose wana c'est fini na kufa mais tant que ba ko expliquer ngai ba so régime ne zandinga na expliquer tout ça ba yoza muta estomac oza boyeza ko ba melango bongo te basala ka okomela okati omeli okati mais pona mutu nyo sabela ke estomac akomela ka mélange on eza mabe makasi et c'est comme ça que ndena yako tika ndena yako comprendre on a comment pesa pe ba tout conseil et surtout ba kinois mingi en généralité ba congolais bazana des fois ko ba régime na bango mutakuta na kana oye monani yango pe problème et puis mususu pe ezana ba fille mingi lelo zo mona mabumu ndenge wana pourquoi parce que kolia na biso eza mingi mayo poulet mayo dindon mayo déjà dindon na mayonnaise tu vois un peu ce que ça fait poulet mayo les rango ernios aussi ce que ngulu akapela mafuta nango na mayonnaise aussi ce que il y a tout les olia mabongo et ça fait pas bien dans ta santé et pesa ninité il faut mingi ko ponaka ba koza végétarien kolia mingi ba légumes ndé te permettre que et puis na ba heure ya kolia les contaka pour ne permettre yo garder moi équilibre garder pénini parce que tango estomac ezana heure ya kopema yo zo lesa ngo biloko ezalo ko zo forcer mutuka o ezana na repos ozo mona tango zo forcer ngo bongo et ko endommager ka moteur l'obit ko benga bakoko batina banani bandoki pendant qu'ils n'ont rien fait. Donc c'est un peu ça quoi. Bien qu'il y ait des sujets na biso to kotika ba. Pendant l'accès intellectualisme il y a MK et c'est pas pour rien que le bac est journée c'est faux à la polyvalent faut qu'on maîtriser makambo presque ebelé. Au moment où tout le monde azaka ko yazaka animateur sinon yazo ba ki faut azaka animateur à musique. Donc par rapport à savoir naie il faut à la sensé à quelque chose dans le domaine politique dans le domaine sport on a voilà
Merci MK, to bana sujet na biso ya liboso ezali tomoni lelo na betando o tomona ki ndeko moko azo se lamenter donc déclarer bato na ye o vraiment et choquer mitema ya bato ebele dans sens que asalaki statut moko o ezali ya papa na biso Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Donc, mais je revendiquer par rapport à la possibilité où il y a salila kiango et qui financer le gouvernement. Il fallait nécessairement récompenser ou soit à gagner ou ezaki musala na ene to ba ke musala sur la foot na yango. Alors à ça qui va démarche selon ba déclaration to moni na ba réseaux sociaux et surtout na ba vidéo to moni à ça qui va déclaration mo pour na ko ba il fallait normalement ba devoir ya musolo na yi. Kasi y a un pasteur ou vraiment azaki voilà. Oyo azaki moto batretaki na ye comme marché wana o azaki canal toloba ya marché wana donc ya mission o yazaki nango ya kosala et puis azo déclaré que non asili ko zo solo wana te c'est comme si un détournement c'est comme si ba melie mbongo tout ça et choqué penza ba imboka mingi yango to baki ete ezali ba sujet zo le kanamboka na biso Congo toko lobela nyonso mais o ezali mitema ya bato mboka bana ya mboka bazali pe artiste bazali o pe bako koluka ko eba ndenge nini ndeko na biso na sansoktaki parce que azali papa kota la papa wana mukolo bongo o toko pesa pe mbote mingi na famille ya artiste nyonso académie des beaux-arts to pesi bino mbote bana o nyonso basaka to pesi fasiki tout ça ba artiste nyonso en généralité donc bambote na bino esiki ezomi bino donc moko kati na bino azo déclarer bato na ye MK yozali mopanzi sango vraiment ozaka au milieu du village ozalaka to bengaka yo moto ya bwania ochaka mayele sika likambo mayele sengi okukolobania likambo parce que to moni ndeko aleli penza tina mongongo asuka kasi kino na tango ebona na zu penza ya note kolobani na likambo. On préfère bandeko batala pe nanu vidéo yango total yango ensemble bon on a loba sinon on loba lokwa mutalibo mapo ba comprendre te c'est mieux tiela bango batala et puis après si manango tozonga tobeta lisolo. Voilà, merci beaucoup en collaboration avec Mika Malunzi na pesi bambote siki ezali sima ya caméra je crois aux même langage na biso balansile biso elema wana po TV za radio tene tolobaka batu bango moko balanda pe ba découvrir comme ça tozo se retrouver tout juste après à suivre. C'est lui qui a fabriqué la statue d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Le monument d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. C'est lui qui a fabriqué la statue. N'avait rien reçu comme argent jusqu'aujourd'hui. Attends, on va prendre du temps avant de... Vous voulez dire que la statue qu'on a inaugurée, le chef de l'État s'est même déplacé à Antsele pour inaugurer moi-même. J'étais là sur place, j'ai vu le chef se déplacer et il a inauguré la statue d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, président de l'UDPS. Vous voulez dire que la personne qui a créé, qui a fabriqué cette statue n'a rien reçu jusqu'aujourd'hui. Ah, donc le président a inauguré statue Yanyongo. Non, pas Nyongo. Ah, ok. Ça n'a rien à voir avec le chef de l'État. Ah, ok. Laissez-moi le temps pour pouvoir... Allez-y rapidement pour qu'on... Ça n'a rien à voir avec le chef de l'État. Allez, explique-moi un peu. C'est plutôt celui avec qui il a signé un contrat. Le type a signé le contrat avec Mike Kalambay, le chanteur et pasteur. Ah, il est encore dans ce dossier. Et c'est lui justement qui a financé la fabrication de cette statue d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et le jour de l'inauguration justement, vous avez vu le type en train d'expliquer au chef de l'État comment est-ce qu'il a fabriqué la statue. Mais jusqu'au jour, enfin, le chef de l'État après avoir inauguré, le chef de l'État lui avait demandé de venir à la cité de l'Union africaine pour pouvoir échanger avec lui. Il faut commencer par dire qu'une autre personne a été décorée à sa place. Ah, désolé, attends. Arrivé à la cité de l'Union africaine. Mais vous donnez aussi des... mais ça c'est très grave comme révélation. Oui. Donc on amène quelqu'un devant le chef de l'État. Il est décoré par les commandants suprêmes. Quelqu'un d'autre est décoré à sa place. À la place de celui qui a fabriqué la statue. Oui. Et arrivé à la cité de l'Union africaine où le chef de l'État devrait le recevoir. De 10h à 23h, on sort pour dire au monsieur que le chef est fatigué et qu'il vous recevra un autre jour. Un autre jour, c'est jusqu'aujourd'hui. De qui il a eu cette réponse?
du conseiller, enfin du secrétaire particulier du chef de l'État, et Mike Kalapai, qui était sur place. Non, mais nous avons ouï dire, Francis Ochuli, permettez, nous avons ouï dire qu'il y a une somme importante qui a été débloquée pour la statue et que celui qui l'a fabriquée n'avait rien reçu jusqu'aujourd'hui. D'où nous lançons un appel cette fois-ci à ceux qui ont signé le contrat avec le type qui l'a fabriqué. Merci beaucoup na régie, je crois baimbo kabaza satisfait na komona vidéo yango kasi esali pasi na kolela ndeko MK. Est-ce que tu continues toujours na mboko boy na éviter? Bon, la première des choses avant na kotana na ba détail nyonso. Na bana ko lobelo mo. Tout ouvrier mérite son salaire. Un ouvrier mérite son salaire. Ce qui monte penza asala ki musala nae. Il faut mériter salaire nae. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, toke na possibilité, on a deux volets. La possibilité ce que ça solo. Parce que présomption d'innocence faut ezalaka. Toko banda ko attaquer ka bongo te po yiba retour ya mo ezalaka. Mais to lingi te bo kangisa biso pour analyse to sala po to na sala analyse nanga na déposer na biloko na maboko. Parce que mikolo ko maka muke convocation. Donc na deux aspects wana, il faut savoir que ce que ça solo, à quel point nous sommes choqués. Ce que c'est solo te, il faut pas lukana pour ne solution, il y a problème où ils ont dérangé. En premier lieu, ce que c'est solo, on serait encore choqué parce que tu comprends maintenant que pasteur Denis Desi Makambaloba y a pétage, c'est que l'église pète à un niveau extraordinaire. Vous comprenez? C'est que l'église a okufa. L'église a okufa dans le sens nini. Parce que les gens qui sont censés nous montrer le chemin, on peut savoir cet exemple. Voilà. Vous comprenez? Parce que ngai ta on a zaboy, dans un projet nangai. Oui, que les jeunes, les papa, les maman, et les projets de banda na l'état. Et pour nani, suite à la raté. Ce qui n'a fait que mon on a petit projet nanga. Ce qui mutamaka c'est azia ngonga na osasuna na mbongote. Et comme il y a yé mutakomi ko gérer projet wana et moi les efforts que j'ai fournis pour ko sala projet nanga wana ko concevoir yango tina suka. Boyebi moi mbongo nanga ya pas sini na dépenser té. Il y a une procédure, un aspect que ça juste et que la personne a totalement raison. C'est que l'Église est en train de se perdre. C'est à cause de ce comportement-là. Tant que tu as la calezalaka, tu as un problème dans la famille na bino. Recours ezalaka, pasteur na biso. Yakala. Papa Nkelani, na pesi bango sou mbote, papa na 90 ans. Il reste pasteur ti lelo dignité na ezaka abongo. Vous comprenez? Mais lelo, ce qui peut un aspect que ça solo. Ça choque pourquoi? Parce que cette personne qui était venue vers ce pasteur, ayaki ponani. Parce que il y a ndima ki que pasteur wana zaki mutope ces solutions assure. Peut-être que là qu'on a un projet on a depuis trop longtemps linga ko bimisa ngote pourquoi? Parce que yebaka que ce qui na batu mususu ba reliaye po yango ndé comme phrase que ce qui kende vers oyebi na Rwanda basala guichet mobimba ba yambaka ba projet ba jeune yango zo mona ba jeune na bango bazo évoluer bo finga ka to finga père mo ka Rwanda na loyenge na organisation Rwanda de l'équipe musika basi guichet ba jeune ba yena projet par exemple robot roulage ba yena projet par exemple ba lingi basala pont moko boye. Pour un pays organisé des hommes normaux. Bana batanga na ba IBTP, batanga na ba académie des beaux-arts, baza bana mo fa ba yaka na ba projet ba ekotika na l'état. Et pas ni ba yaka te. Mamba va na projet na bango, baza la mundele moko soka ye, ba proposer pour que nango Canada. Même déclaration la naka madame Wasaka ingénieur wana saka robot wana ezaki difficile pour ba ke. Pour na abundi soki 4 ans. C'est ça. Oyebi ka ngolé lula kai. Ba benga ye na Angola. Ake ça la projet wana kuna. Vous comprenez? Surtout que c'était une femme. Et c'est qu'elle a loué les sous. Pourquoi les projets sont en train de pourrir dans nos tiroirs? C'est à cause de ça. C'est à cause de ma makamboane. Ce qui histoire wana est vrai. Je demanderai au pasteur d'aller voir ce monsieur va résoudre le problème wana. Parce que d'abord ils ont bébi ça dignité à pasteur. Il y a mis balé et ils ont là qui ça que pene pena mukondi mabeza. Vous avez pene pene ya mukondi mabeza ni. So qui ovandaka na mokili oyo ozaki mutu pamba tozaki mutu normal nzama mati so likolo va na bakondi il faut kanisa bato tikaki na se
comme ça va marche pied na yote kanisa bango po lobby pose qui na place wana lobby pe ko ba location zongi susu po moto amati amataka te tia ke koma na lola te ba tomataka mo foi ba ko zonga siko soko sala ki mabe mingi okozonga okutana na banani baninga ni ozana bango et si pendant que ce papa pleure ndenge ba yolela bongo ndenge bandi oleka na ba télévision bo et comme eloko soni dans la famille surtout que to yebi ke ba makambo belé uta e koleka oyo to mona ki to sepela ki biso to mona pasteur asengi pardon liboso ya batu nyonso voilà se repentir encore une deuxième fois to comprendre que non wana ezaki le passé o azongi siko aza muto azozonga na nzela siko so biloko boyesu ezoya on dit to pesa moi si on a raison hein pourtant abanda ko bimisa makambo ezaki na sakana ba mandolo ba part de vérité voilà mais na ko sepela mingi soki abengi papa oyo baluki solution ba pesi du na ye parce que eza musala ya mutoki na ye eza na papa moko boyekuti leo nazo solani na tongo ayibisinga lobi Mireille oyebele ko sekisanga pa ba congolais po congolais zaka likamuke nzambe ka ko sala abi yango to mona clair te totika kala maboka nzambe abi tango David abanoke ebunisa ba Philistin ando ba nzambe ka ko sala te ezaki na tango ya kobunda na tango nzamba ko sala so nzamba biso ko kende te nda biso ko kende te bino bokoma ba naïf ko mo o nzambe ka ko sala nzamba ko sala kita di ke totika na maboka nzambe nzambe ta di ke ya lo bakise ko tika bongo te ozomona donc na makambo ya boy ozobongisela bana na onini lobi na makambo ya boy papa wana za père des enfants ana bana da ba koli avant de ça di projet moko ayebi que l'homme su yango mutu l'homme su kemba trop era projet na yona isala mi ona bi que e ko pesa ngata ma coup de pouce l'homme su na tinda tabana nga na poto l'homme su na aider ta famille nanga na somba ta ma lupango ya souvenir ona ko nini soko ko lialia ta ndambuko. Mais quelque part, il faut aussi condamner gouvernement dans le sens qui est suivi égalité. Si peut-être déjà basé appel à papa wana une ou deux fois, il y a émission au sala, ne tout ce qu'on a sillonné. Ça il y a quelques jours. Pourquoi? Papa ça qui procédure normale selon leur dire. Balobi tant ba yeba tiki projet na maboko ya pasta. Pasta keneki na projet, c'est bango pesa bango suite. Ba moni ke bandimi projet jusque là tout s'est passé normalement mais bazo zelambongo. Du coup, bah y comme on a mon la présentation à projet, bah la kisi mutu mususu kolo projet. Oui, effectivement, par rapport au net qui papa lobby. Bah présenter mutu mususu. Déplacer bandi kotike papa, ta bengi pasta, mais pasta ndenge nini. Tala li kamunenge zala ki boye. Pasta lobby, après ça y réponse à malunga. Finalement kena oyuya. Ake kotika a 5 audience avant la journée mobile parce que normalement tant à 5 audience c'est ça audience hein. Bah ko accorder le lelo, bah ko dans 2 mois pour pas okoyeba programme ya mokonzi ya mboka te soki aza na mboka daka koza mpe na mboka me aza na mpasi ya koyamba yo papa zela moni réponse moko eza te atelemi alobi abimaka kuna butu atelemi azongi siko nani ayoke yango ape ake peut-être na procédure ya koleka na baetando mpo peut-être na etando ekozala na eloko ekobomba te soki papa komi ntina niveau ya koleka na etando seke asuki motema est ce que aza sûr ya baconséquence nango c'est là nazolobaki peut-être suivi mpe ezali te. Parce que si peut-être Balandi appelle naie, n'engazo sala na baitando directement, il faut engager sécurité, enquête directement par rapport à dossier. Parce que quelque part les autres salir peut image Mboka et puis ça montre qu'il y a laissé aller na niveau ya organisation pembeni ya mokonzi. Comment mutako déclarer ba makambo eza likolo mais comment na baitando bo eza mambo ya soni ainsi que eza vraiment que tikali libela na mboko o bana na biso bakobotama bakokola ka batu génération bakomona même mutu nango ya sala alela ka boye za makambo ya soni statut ya nani ya Lumumba zolela to ya muzole ya nani ya nani oyo ya papa Kabila zolela c'est inconcevable surtout que na pouvoir en place eza mwana ya muto basaleli nini muzole wana statut wana ozomona place ni ça fait mal et ezokende mbama ko toucher yango na oloba ke eza na bato belé bazo aider mukonzi ya mboka te pona élection na ye à venir bato bazo bomaye eza bato ape ba ceinture apesi confiance et belé ba sala ba bavure ya degré moko impossible même ba yo bazali censé ya koyeba ko sala suivi bango mo ba na ba kotina makambo wana parce qu'on est ni suivi et botambuma pour suivi et botambuma faut na no moto ça la suivi ça juste il faut moto ça la suivi ala ki sabino noir sur blanc que makambo na ça la oyo tala
mais soki aza nango te osala ngo ndeni possibilité osala ngo ezala te ozomona donc quelque part vraiment nakosenga na pasta soki likambo eza ya solo aluka papa wana babongisa yango parce que ezosala soni makasi et surtout pour l'image église ezosala soni makasi alors baluka babongisa yango basisa yango mais soki eza ya lokuta c'est que papa wana courage makasi parce que nulle part tout le monde peut voir que non Kanyaka c'est bimaki bako présenter mutu mususu mais qu'est-ce qui prouve que Kanyaka est bimaki déjà le fait de représenter mutu mususu déjà sérieux mais Kanyaka na ndimite Kanyaka est bimite pour ba pesa ba somme ba biloko wana nyonso ekuta ba pesa ba somme nango et ça la polémique makasi na côté opposition parce que mbongo nyonso oyo ba sala pona muzelo wana balobaka ezalaka ko sakana na mbongo pona obsèque ya papa ya mokonzi mboka tina okende kokundana donc soki ba monter ya bongo etanga makasi ke parti ne ko kotikala te po na ndimite ke na makambo wana nyonso na ti lelo mutatikala na niongo poso mutatikala na niongo za sous catastrophe sous koleka kuto oyo ka wana mais bon nzamba asunga Congo pour vraiment Congo na bande sa fille moko lelo na tongo na chango na TikTok na ebisi soki Congolais pesi yo promesse ko ke defate pour so ko defo kanisi ke aibisi pour arbon sa vie na yo au regretter pas au Congolais à respecter les paroles na été ils sont fous de sa parole d'honneur Congolais ko sa parole d'honneur là mais 2 minutes après attends libanda mboka mingi oyo bato bafanya libanda mboka ba changer mentalité tout ça maintenant qu'ils ont 100 Congolais penza si tout ba mibala libanda mboka nde ba mibi ya dernière qualité je te dis tala na ça transfert d'appel na ngekota na pa na message ah bon tala en tout cas ngai penza to ba changer ba tonton na biki ya sérieux ba kozala e ba mukie so ça sur 10 il y a bien ba ka moko pourcentage ka moko 1%. Vous comprenez? Na 1% ils ont 1% ça les statistiques pourcentage par exemple sur 10 toponika ka moko 1%. Au moins 1% wana ba pas si pour mona bango. Donc ozo kanisa yete wana ndongi za nango yo. Po muso ko ba 1% na ko za azo banga te bo. Yete. Donc ozo kanisa yeze nzoka neza yete. Yepe scro ya dernier niveau. Voilà, là c'est un cas to Canada. Les fois changer, ba tonton. Obi place na lo ba ke bibali ya poto ba bebisa Congo. Ba kondana ka mukonzi mboka te. Bango pe ba na part ya obebisa mboka. Po ba shege belé na ba de belé ba otambola eza bango. Awuti mais oui, awuti poto aya yeko sa mwana bato. Yekuna na foyer na ya stable ayeko kosa fia bato akemba aluka vina. Yo yeko kokosa que ou ko apporter quelque chose. Encore mon bali sera koso. On dit bah tu as une talente na lisu. Au moins ne ko bazini nyo bazo lekison na litoi. Vous comprenez? Tant sous parfait sous apote beto sous. Moi t-shirt H&M kaka na Zara mais yo zindindi. Tant on t'a dit tant sur mina malili wana. Lèvres rose kaka Chanel. On va dire qu'on a rêvé. On a rêvé kaka. Wana yepe komaka bébé, moi je vais mourir sans toi. Au sali bon aussi si zemi pe raté. Dès que place et indangande yango wana. Po bazana degré promesse. Non non sombelo ndako. Na obongisa vie na yo. Mama koto wala koti ce qu'on pas mais maman koto nini miro ekoi ngam na matisango mama botu na banani. Arozone ba facture, arozone ba nini wana nyonso. Asa ndete. Et pas kozanga mutu akopesa confiance na famille peut-être. Po bango bazaka na confiance na famille. Mama papa nanga. Bazaka na confiance na famille. Kelo yondo gérard siko makamuna ngai nyonso. Mona ngoti. Nazala dessus na famille na biso. Jusqu'aux yeux mitiki le quoi Wilkie. C'est ça. Tant mona ya raté. Après. On se retrouve au cola. Na moi si dans yo, na moi sinon. Ça va to yeba ce que ça s'appelle na moi sinon. Pourtant o ya ko sa mambona ne se yeba kité. Ce que tant ko tika responsabilité wana Kishasa. Ba chéri ba bakisa mité. C'est ça le problème. Moi que chef de l'état te mutabo mamboka. Mi bala poto pe ba bo mamboka. Mi bala poto pe ba collègue ya nani ti. Ya nani? Tolobaki ke bato poto ne ba wa ko changer mboko ti. Na ndenga mabete. Te bato poto ba changer mboko te. Te wala peneza sérieux. Certains bato poto po au moni des arana. Na ne lo monte contre bato poto nga pe na ibisa ke na kena poto. Na mona vinde ya poto ndenge ezalaka. Omona pe ke baluk ba escroc bazande mingi na poto. Ziana betoli somo. Tozo pe mo chance wana. Tala. Pe ba msuba ko ba ke MK ko saka bazwa penali solo mo mu keka ya poto. Ba yebi ba camarade bazana pesi bango ba mbote. Jo fils Lombo ayebi. So ko ni ba photo bo mona pe. Ali ba mona problème na neige penda ya solo.
ezali ko so lingi na bimisa na bimisa montage te poto za billet bafutaka so ozwi d'Afrique nini oyo okufuta noka billet tolinga yango su te te na eza te ke na linga yango na linga poto mais na comprendre siko ke kembaski ya poto na Kinshasa ekokani te et puis na ina craquer pour nini réalité na kena na mutu na réalité na côté za yango na te muta banda ko faire rêver nga ko sanga tant on a commis na kuti maka mususu ke fona bagarre ya fois 7 que on a tika 4 heures c'est 7 heures te 4 heures debout ti 22 heures quand na ozonga na ndako pona meka ko nouer moi ba debout du mois ozomona biso ce que toi ba tuteke ko commis na poto bike non papa otindela papa zala ate akufa nena ngo otindela mbongo yuta wapi Afrique ba yebi da ko commit le pote que tu cherchais c'est ça poto c'est ça ozo comprendre on otindela azate ce ko vandi ce ko ta ke opportunité na kina ina vitesse mo boy na regretter pour dana kina ndenga Kinshasa de simba da ba 20 000 faut voir na kina mutu nyonso dana Kinshasa simba ba 20 000 ba 30 000 ba 10 000 ata soka simba ngo na année ata 4 fois fatika na kina akenda kaka poto kokenda kosala ba voyage na ye aketali ba famille non ça folie na poto olie mutu uta poto ye kosala folie voilà azongi mboka ke poto na mboka ya basi ya poto ba luka mibali akoki sente pe na poto o a sente te poani so aza mobali osala ngo le contrôle wana quand ekokoma na mboka mutu aki sente na poto azongi bata théâtre ba sentaka basi na poto mikonyosa yo mona ba honte ngo boya ba poani ba sentaka yo yebi ozana milieu wana na village baki sente na village azongi akosi pepe yango ndenge bango basa bango tozotala akosaka bango tozotala etalaka yo atinda mwa code tomona nde bakosaka bango yo yebi te ke to ya basi ya poto ebele bata théâtre ebele bazobonga na vie na basi ya poto yo yebi yango te ngo wanga nango te wana kala ya lelo eza pena bolingo solo ya lelo eza su neti ya kala te ya lelo koma pena libala eza su makambo te oyo ndeni tokimisinga makambo na loba te nanga naloba nanga kaka tobanda ovaya ne ndako moko yoyika ntango outi okoma position eza nanu te il faut bokolue et tout ça là colocation esalama fille moko boye atikaka na kini fi yango abenga ndenge nini alingaki na Facebook ndenge nini faut tindelanga mwa mbongo nini tonto andimi ake place moko ta na ok western siko na sokola zelanga na ok western fi kuna fait sûrement bongami akomi siko western na tourner na kati ya ndako po position za nanu te zwa kasi papier bandiko bi western ya 10 chiffres na 9e chiffre banda allo na yo côté allo ekenda peka bongo abloka fi au moins niveau siko soki mobile ya poto pena za sérieux faut komisa nzambe faut pena komisa nso kutana mobile ya poto aza sérieux bolo bane makambo azo réaliser azo sala yango bo mona ke bo marcher quand même ensemble kamoni ka mbongo ndazo réaliser te ba faire na ba projet ya vie omoni mutu soko ozana ye ba projet ya vie ou alingi ya solo oroye bango na ma comportement na ye po misusu pe ba koma osala ndeni continue ka biso surtout biso ba fille ya YouTube to koma ba victime na chaîne moko alingi mino 3 asa kanisa kabino ozomona c'est là où ça fait mal mais soki mutu alingi opena ya so eza peka eza distance te mutu ezokonte ata mutu aza pembeni no soki alingi ya lokuto koyeba so alingi mpe ya solo koyeba apo aza mosika okobanda koobserve après un moment lokuta ewumelaka te okoyeba kaka mutu ani lokuta aodistraire nga ozo comprendre donc c'est ça la vie quoi. Merci beaucoup Enka tokende na chapitre mosusu parce que ebele bazosangete likambo yango koloba ete efali mpo baza kokosaka concert ya le 29 octobre ekobetama nango te eza nango kaka makelele ya wenze tout ça aza vraiment prêté parce que tomoni bafiche ebimi ebele mpe bazwi initiative ya kobeta na stade de Martyrs na nsima efali ipupa toyebi ete eza stade oyo eza historique par rapport à baconcert par rapport ya mboka na biso motu nyonso azaka voilà azaka na souci à réaliser yango mais koloba nini est-ce que ya solo vraiment fali pour kobeta concert yango et puis koleka malamu parce que toujours senti promotion vraiment te makelele neto ba makelele wenze eza penza te est-ce que kosimba c'est ça maintenant les problèmes oyo bato ba s'inquiéter surtout beaucoup plus na ba warrior oyo baza ba fanatique ya fali pupa. Bon, par rapport à Fali, Martyr eza nzungu oyo ekomaka histoire ya musicien monene ya mboka na biso nyonso. Vous comprendre. Ça c'est de 1, de 2 c'est que c'est vrai qu'avant on a bandé au moins le quoi la promotion mais depuis octobre bandi, on va sentir quand même il y a un feu qui s'allume. Vous comprendre. Il y a un feu qui s'allume mais ngana ko senga na manager ya Fali Ipupa. Parce la trop sûr na kombo ya Fali te. C'est ça.
parce que ce peut pas trop sûr na combo ya fali ba ko kozwa retour. Il faut vraiment promotion, il y a promotion pénale parce que octobre de télémi. C'est ça. Donc il y a 20 quelques jours. C'est maintenant qu'il faut vraiment frapper fort pour que téléma. Aux hommes na yebi que fali na niveau ya fali à cause ça martyr ta. Encore ça pour quelle raison? Sera bêta que tu Bercy. À cause ça martyr pour Tu es qui trop sûr peut ça mabe parce que TV za radio té. Trop sûreté. C'est ça. Il faut faire son travail parce que c'est ton travail que tu dois faire. Voilà. Il faut ça la marketing, non? Parce que ça marketing, il faut ça là. Parce que mon toit, tu n'as que liboso. Jamais mis le belake na coquille. Il faut chaque jour abakisaka. Abakisaka. Donc Fali ne peut pas se dire ou bien staff il a fallu que le bateke na Congo il a fallu na Congo jamais qu'on rate ko simbate. Il faut pas bêta quand on bêta pe il y a Bercy, bah ça la promotion on est bazo ça là. Bien que jusque là ils a pena makasi ni to bando zela ngote. To quand ça pena ba banderole la solo combattant, to moni mobilisation moko ya ndenge moko mais apparemment ti wenge sala qui mobilisation on le Fali. C'est ça. C'est ce que j'ai remarqué. On dirait wenge pena bêta qui mobilisation makasi par rapport à Fali. Mais tu sais que MC na soirée wane gozala na journée ngo gozala Joka Kabengele, c'est ce qu'on nous a appris ils a sous Nanité, Zachary Baba, c'était parce que certains disaient que c'était Zachary, mais tu peux apprendre que les Joka Kabengele, on dit merci parce que Joka ça fait très longtemps qu'il était et puis à l'Obarabia, donc grand frère. Merci, Salah Pena Moussala, n'a pas Salah Kito, quoi, Salah bien. Voyons voir ce que ça va donner, mais il fallait faire maintenant. Moi, là, il y a live, Moko. Oui, parler de ça. On espère que live, wana. Bato balobi que mutadi bossa sala wika na live nga mutu lokwa fali soko ça live en direct wiki zelote poto iba batukutu ba youtubeur ba nani ba sala ba 32K. On se comprend donc pour na fali ezala nous batona ba message na na kati ya live té il faut continuer ko sala ba live wana ou azo beta ndule azo répéter par exemple ba 4 mois parti moko ba chata 1 heure du temps bato ba savourer ba sepela atikeli bango pe moi liloba ayembi ka te matikeli bango moi liloba et surtout polémique parce que tu es musique na biso congolaise et tamboula beaucoup plus la polémique. Maintenant celui qui évite la polémique à revivre ndengeni na ba concert ko ba stade des martyrs parce que biso tout ebi que même wenge tango betaki et vivaki na ba période moko ba polémique ya o jibe boye o paraît-il que faire gola kozala tout ça ezaki na ose ya kati ya polémique o ezaki ko pesa pe montona valeur ya concert wana voilà est-ce que faire kozala est-ce que mais na fallait pour passer comme s'il y a pas de polémique ou ezo marcher sur concert wana est-ce que ekosimba non moi je pense par rapport à Fali aza motuté pour abeta concert et simba face à la polémique. Non, je pense pas. Fali azaka motu moko asali marketing ya bien. Après si ba tu posa ya kozala wana ba zele loko moko. Omoni mutu ozebi que yaka ko mona boy. Akolinga ya mona loko ngo. Siko so boyebi singa ite na ya na oya na ngala bulu ke na keka ka pona ninga kai. Mais mutu ya tembe ko ya po amona makambo bino bolobaki so bosala ngo. Ndenge moko ezalaki pour na concert ya nani ya wenge. Bando zela ba mona héritier Robeta te to zela faire robima ba tout bando le non faire à côté prison ta kosi pour robima mbala moko na nini wana donc tout le monde venait na esprit que nini ngo lekana ngo mona ba ki tongo kanga place ozo mona Fali azala trop sûreté quand nazo insister et de deux et que ça la quitte soki simbi gloire à Dieu mais basa la promotion o ekopé ça ba tout posa ya kozala wana ba neutre baza na posa ko ya po mutu zane muta ferité muta falité muta eloko te maling alinga musique congolaise alinga ya mais pour na aya il faut convaincre ngane tinga mutu lokwa ngana kota concert pour convaincre faut ça VIP pour na kota pour na ninga na ba frottement te parce que soki et ça penda concert moko o ekopesa nga posa na ya en tant que journaliste na ya kotala na ya ko vivre il faut penza ba promettre ngelo mo Robinho te Robinho après ça pour ça oyate un niveau c'est par rapport au concert c'était pas bête d'aba concert facilement ko donc ka bo mo na ngoda ils ont kanga nda ko wana ndenga mabete ndenga bien nani suba libe za kuna bien filé pas mbara na bien non mabete mais est-ce que ça pena il on est il y a grave bien filé Fali nani suba sangani ba osala gezma wete on eza batu na ye azalaka na bango baya koyemba mais ya ba wenge zaki ba ennemi moko siko ba sangani vous comprendre mais période batu ebele bazo souffrir na ba moyens tout ça c'est vrai que pas c'est ça na Congo ko kembaski pende ezali na ndinga solo mais toutefois prions à ce que Simba parce que na linga Fali mingi c'est un bosseur moni Fali na si la bisalo na linga bango
makasi. C'est vrai que je suis journaliste et que na ça. Na minute on a pour journaliste, na pour ya invité, na ça l'analyse. Ce sont les deux figures manière d'abord ya bosende et inspirer ngai. Ce sont des personnes qui ont d'abord le charisme parce que ngai na lela charisme le kolo musu. Faut ça na charisme, faut ça na kibo moto na yo. Ozapenda na nzala mokangi motema parce que bomba charisme na. Et ozangi penda mbongo ya bato musu ko senga kayete. Pour yebi que aussi sa valeur non sengote. Non vanda bon. Vous comprendre. Et ezali orgueil te mesali estime de soi. Siko bato na mi baina mona bango nango. Si la bisalu nani azwa azanga. Oni aya olela ba na TVT. Voilà. Il y a des figures parce que des bosseurs, parce que ce sont des gens qui sont remplis de charisme. Donc bonne chance à Fali pour pas. Mais parlons de Sila Bissau MK, est-ce qu'il est défendu en tant que journaliste aux appels opinion, soit aux un sentiment moko boyo, aux appels artistes na moko boyo, selon yo c'est la canaille. Est-ce qu'il est défendu? Non, il n'est pas défendu. Tous ça bat tout. Hein, et ça n'a pas sauté les cabos, c'est péliné. Sans raison. Bah, peut explication. Il aura toujours en cachette des à la tête au exprimant on a dit. C'est raison que la raison même ne connaît pas. Sikoyo, il faut pas sikoyo na kati ya plateau moko boye au déranger invité na yo parce que yo en a tendance. Ozomona. Net oyambinga boye parce que yo za mutu ya sila te, olingo déranger ngai parce que yo moni bien diminuer ngai pendant que ça émission. Tant que ça l'émission, il faut ça neutre. C'est ça. Sur aussi ces missions, par exemple, folie, c'est pas un problème, tu peux le faire. C'est ça. Parce qu'il y a tant de gens, il y a que le bagage, là, et à quel bon pourquoi c'est pas la canne là. Non, tu peux pas m'interdire d'aimer quelqu'un. Peut-être que tant on a déjà je rêvais cette dame. Oh non, sentir comme des peine il y a Rosaladaï. Vous comprenez? Azaka mystère. Les lois comme mystère on a mandé au lula. Si qu'on a comme sentir qu'on a comme des peine na dans la porte pour aller Kabissal. Ta degré. C'est ça. Parce que boy ngandé. Et puis ils ont loi moto et lobby il n'est pas il est défendu aux alana choix. Ka bazala batu ya JB puis l'homme qui a mis l'andal quoi comme ça JB da bandenge nyos. C'est ni. Akufa. Ah bah comme vous dites bah Hamza sukele Hamza et sukele bah comme nyos Joka. C'est ça la ni. Masakri bazala ba fanatique ba wera. Makasi. Banda la maison mère ti ba conseil ba zenit ba bexi. Azo pesa ba conseil na yazo loba mais ça ne interdisait pas les royaumes Mbappé ba to mususu. Ozomona. Mais à la position na e. Et ninga pe na position na ngai. Ponga linga injustice te. Surtout sous bo tchansi dikoloso ya mutunga lingaka. Nde place peut-être simba te. Pona mona ki pena que ba te belé et comment ki lokola même ça comme lokola bête noire mon. Bato vraiment ko salir surtout après prophétie à fille à l'école émeri ce qui nani wana o azanduka na misu awa j'étais énervé mais tellement na ko sala ba mission candidaté kufinga na kati sikoyo je crois que je fais vous êtes victime hein pour fanda ki na kana kati et pesanga ba kana tala susu fi mususu na tala yenga zo finga si là par exemple je me suis dit est-ce que respect à ba eneza la rasu na mboko c'est ça. Ce que tu moi tout moi na wana le linga ofingela mutu lokwa sila sila a écrit une histoire na kati ya théâtre en boka il faut y bello moko oyebisanga te mama belé pour azala a licencié te a mama belé te ne pense pas parce que toi tu parles français ou bien tu te défends bien parce que ça a un diplôme moko ozo penser que oleki mama belé par rapport à Moussala nae a excellé on doit l'accepter mama bipendo oye bisaka ke si la bisalo soki mukona komona si la bisalo a manqué ma bipendo senga longo nanga mutu na kolinge sute mukona komona si la bisalo manqué ma belé na koza su mutu na yete ozo comprendre mais comment c'est possible nga mirani na ko vanda boy si la mukolo na nga ebele na ko vanda na kiti te na bandi ko finga ye ozo comprendre ndenga na lobite ke na za mutu si la fona vanda na kiti na bandi ko finga Bellevue te ozo comprendre non je le ferai jamais azana bakamune na bakalité o bato ba mona qualité na bango bakoko zona bango ye nako pekisa mutu na te et puis so yo poponi nga na pekiso poani mais je ne me permettrai jamais en aucun cas mukolo moko na fani na kiti na bandi ko finga bato bazo koma histoire ya mboka na biso na ba domaine na bango ba osala effectivement journalisme oyo et comme il passe pas pesa mutu trophée parce que zana oyo ba lebenga na chimburuntuntu na baluba ba koti na musala oyo. Si tu veux défendre une personne, tu peux bien le faire sans pour autant insulter.
Donne-nous les arguments suffisants pour que tu comprendre que suffisant pour que tu comprendre que et le cause lingo faire croire bisseuse à la bonne. Et puis faut y même si tu dis la vérité. Si les gens ne veulent pas te croire, ils ne vont pas te croire, c'est pas parce que tu cries, c'est pas parce que tu insultes qui que ce soit, des barolinga yo. Non. Ceux qui balingi mo balingi mutu, ceux qui baboyer ils a bongo et puis congolais za la bongo. Si ko yo lingo lingisanga on lingisanga mutu na yo parce que zo finga mutu on na dingi parce que quand tu es finge minga na rolina ye na ye pa na yo. Na yebi ko kosa. Na yebi ko beta n'importe quoi. Voilà. Donc c'est ça. Merci beaucoup MK tozo chité tozo kene na suka ya émission na biso mokolo lelo na ebité ba dossier ze belé ba actualité ze mingi ya ebélé kasi contenu attend to pesi bana yokani voilà to kolembate ko sela bino ba analyse to zaka toujours wana pona ko luka ko satisfaire ko lesa bino ndenge basala nzambe ba liloba basala nzamba lelo bakomaka bongo lelo liloba lelo to kolia mais yepe akolia pe mbongo ya moto ale pe mbongo ya moto na pete ale na yango. Ah, biso vraiment. Il faut pas réguler domaine ya ki pasteur. Au moins il passe dans les années pour mutako ngapi na kola mukanga na tongo irana biso ke nzamba lobeli ngana koma to bando louer to se église. Na tchena ngapi pe papa nani voilà. To bana biso pe cop na biso. Ce ko passe dans les pour na moyen to ke tout na nzambe. To bana biso cop na biso. Kasi za cop. Ya ebele za ba cop. Ya bato ba sala nzambe ya solo bazali. Ils ont un pasteur on a yebi basela nzamba solo. Tiens to baga ils appellent pour appeler tango yaka yeba na ngati. OK tout là nai. Appelle c'est yaki. Appelle c'est yaki ba yamela. Bino balenzela moko oui appelle Yesu ko to sani etini nga nazala interprète appelle lobi ye. Appelle ndenge lobi bon. Voilà, sikoto sa ko boni. Vous comprenez? Donc par rapport à Nayango, on déplace des ordres de quota. Mais si on va salir le coin à Rwanda, il faut zana o, il faut zana ona, aussi zana moto oninité. Et puis il faut y avoir que pollution sonore moi et commune qui chasse au Nicolas bo église. Net biso to vanda soutien. Côté nga na vanda. To wana to za entouré de 4 églises. Donc ce tongo etani. Mutu na mutu atie bafle na dévotion matinale ya pamba. Soko lobi na ozandoki. Ozandoki oui. Or nga pela sema na église na biso. Vous comprenez? Ce que le bien, naïso eko banda makele, bango ni so 4 ba comme si qu'on a compétition ba bafle. Na église à 4 personnes ba na bafle. Bo sangana kaka, bo sa ila nzambe moko, bo sangana bino so 4, bo sa l'église moko. Merci beaucoup MK. Je crois to silisi pour mokolo lelo to lobi to kolembate ko satisfaire bango na analyse kaka ndenge to mesana ko laksa bino na Yokani télévision. Na ebité soki message moko ezali surtout ba dédicace pe na batutu bazuta ko landa yo. Ah vraiment le na évité na esprit opé sambote te. Te na pena bien te depuis Tongo et puis na matanga malgré matanga wana juste ton âme repose en paix. Moi na bokolo na ndako na ngai akufi si brusquement donc ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé beaucoup et dérangé penanga pena makasi mais mokile talanga maka etambola lolenge wana. Donc on a un bon thérapeute Sabinote mais bon s'abonner qu'à Ebélé parce que le programme sont là, on est revenu. Pour ça moi il faut nourrir penda chaîne lisusu davantage pour na bon c'est pela lisusu ndebo bando c'est pela kala pour tout ça qui moi kolemba mo ekota ki na mambo Ebélé ba raison c'est Ebélé moi to énumérer une spécialité. Donc c'est tout ce que je peux se dire en attendant ba s'abonner Ebélé. Merci beaucoup bozaki wana pour ngolanda biso toujours na Yokani télévision. Bolembate ko partager vidéo bo liker et surtout ba remarque ba message na bino tout aux angles besoin. Ya monde penze pe ça biso courage à ko ça musala comme ça tout le monde prochainement merci.